Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Kodef, mbote na biso, nazane isengo ya makasi, po na ebike vie ezakaka Jésus-Christ Nazareth elobi Moumou Nakolo, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, Mikolo Nosepela Mobenga, et l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Mouto Asimi Kode Akondima. Bana notre père, l'homme de Dieu, le pasteur de la foi, Azasiko en France. Lobby Azaki na prière, na Ivry sur Seine-Wana, et Sika Wapi, église CFC Zali, na 66 rue Maurice Gainsbourg, 94 décembre, na Ivry-sur-Seine. À Bondelaki et Longo, na bana CFC, na bana notre père Nyoso, le Kumu Kimbo Mastangelé, Zoni Pakolo Sumasia Nazareth. Sango Malamu, Ezande Nini, Sango One Elimsolelo, na CFC France Wana, Tozo Banda 4 jeudis de prière et délivrance. 4 jeudis de prière et délivrance au Yowapi. Et Mumbu Nakolo, le pasteur Jean-Paul Mayata, à Kobanda Yango déjà, thème Namuzagaka, ton nom ne sera plus Jacob. Kombo na yo et kozala sous Jacob te, okokuma Israël. Israël ne ekolo. Israël ne kombo ya esengo. Israël kombo ya kimia boebi. Mumbu Nakolo azote yango alobi. Tangu nyoso oyo ezawaze ekoluka Jacob. Pendant que Jacob abundaki na mwanje ya nzambe abundi butu mubimba tongo ezotana bazopambola eke tongo ezotana kasi tongo ezotana kotika ngai te abi na kotika ote soki opamboli ngai te il faut pambola ngai atuni ye kombo na onani mutu azoluka lipamboli bazotuna ye kombo na onani bien aimé yo mutu olanda biso kombo na onani kombo na ezalaka nani Bana CFC, Bana Kodef, Bana notre Père, ton nom ne sera plus Jacob. 4 jeudis de prière et de délivrance dans France Wana, dans Ivry-sur-Seine, avec l'homme de Dieu, l'évangéliste international et porteur du Christ. Tous à la Wana, Namou de Nobenga na WhatsApp, na bengi Maman Sylvie Kabouya, na bengi ya Florentine Sola, na bengi Maman Nadine, na bengi ya Aurélie, na bengi Angèle Boyika, na bengi beauté image, na bengi maman Nathalie Zeko, tous à la wana chaque jeudi à partir déjà à 16h tous à wana tokumi sankolo Sumasia Nazareth, Nzamba Bondima Tata na biso Mayata. Bien aimé, avant toko baliso na biso na sepela, to la extrait à l'embo oyo, bon tozonga toko baliso na biso suivant. Papa Rabi Mavinga. Oui papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. N'est pas business. L'évangile est business. L'évangile n'est pas business. N'est pas business. N'est pas business. N'est pas business. Trop de ministères de paix. L'église d'aujourd'hui sans impact. Intérêt égoïste a pris la place. Le nom de Jésus commercialisé. Yes! C'est toujours le même scénario dans de chemins chrétiens. C'est toujours le même scénario dans le L'évangile n'est pas business, n'est pas business, n'est pas business, n'est pas business. Il y a des gens qui parlent de la Bible, sans pourtant parler de ce que dit la Bible. Il y a des gens qui parlent de la Bible, sans pourtant parler de ce que dit la Bible. Celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, ce n'est pas faire de l'évangile business. Partagez vos biens avec ceux qui vous pêchent, ce n'est pas faire de l'évangile business. Oh, oh, hey, la prédication business. Oh, l'évangile d'aujourd'hui business. L'évangile n'est pas
vigilants, mais vous le savez pas, escroquer, examiner, discerner tout ce qu'on vous dit avant d'agir. L'évangile n'est pas business. Et il y avait une chanson auto ça club moi qui compte. Ça une non, ils en français. Entre les verbes français. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Voilà, chrétien, réveille-toi. Voilà. Bien aimé, beaucoup d'années passées, tout ça, les Linzambe. Donc, j'avais compris la grâce qui était sur mon frère. Amen. Et moi, je ne sais pas chanter. Amen. Mais on les soutenait. On les soutenait, on a tournage dans la binza, voilà, merci na Lembo Kitoko Oyo ya Gauthier qui est là où tu peux proposer Lusso, merci na être Tingi, merci na bana notre père Nyoso, merci Mingi et papa Fisto Basende FB International, agence et à Solo. L'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme de la foi, le pasteur Jean-Paul Mayata, le pasteur de la foi, a séjourné Siko en France. A outi États-Unis, tu as une image des États-Unis, mais Siko a en France. En France, tu as 4 jeudis de prière et de délivrance. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu as 3 mois de prière et enseignement. Ton nom ne sera plus Jacob. Mon jeunesse de la foi en Christ, tu as la retraite du 27 au 29 avril. Tu as ta retraite. C'est pendant l'homme de Dieu séjourne en France. Et après France, il Suisse. Après Suisse, il Allemagne. Très prochainement, on peut s'amener au programme News. Notre père est Allemagne. Notre père est 6. Côté ma maman Fifi Kanga. Côté papa. Papa Nabiso Didier Masuki, na Suisse wana. Papa Nabiso Fondé Kabeya, na Suisse wana, l'homme de Dieu Zoya, le pasteur de la foi Zoya wana. Après Suisse, ake Allemagne. Na yaka pona pesa mno basango, ya Moussali na Nkolo basango, ya CFC et Kozala Malam. Mitoko bondela na Lausanne, na Genève, na Suisse na Genève. Na Allemagne ville on a bapesi nga ngote, mais na kwanose bino, ba na Allemagne to bongama. Dakian to bongama to ya mamungu na Nkolo kuna to bondele longone to kotato la bonene ya Nzambe ko Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bombo. Azaki na Chicago, na Champaign, Illinois, kuna cause de la foi salamaki 2 jours. Accueilli na Colorado, à cause de la foi salamaki sur 2 jours. C'est quoi il est en France? Abimuto Mimika Lubalandaka, les porteurs du Christ on les suit. Suis-le porteur du Christ. D'accord, kota place à Bima Courbé. À représenter les maîtres de la maison qui est Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Tout le message au moment où on a fait ça par rapport à 4 mercredis, tous en France et que Zamala mingi to la dit bon tous on a toko basona biso. Papa Rabi Mavinga. Oui papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah merci papa. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV. Banguna, lève-toi mon Dieu. Atabasina salela yo. Kolonanga kino na kolata motole. Ongwe kotana te. Shilonanga kino kopesanga komasika. Ngapelo kola Jacob. Buteko inate. Kolonanga kino na longa etumba oyo. Tokwe kotana te soko pambolinga ite. Teremisa moye. Lisusu lokola Josué. Oh. Teremisa moye. Moye koleka te soki no longisi ngai. Mona loboko yo. Simona loboko yo. Simona loboko yo. Yaya nokizamvule yo. Jésus de Nazareth nokizamvule. Lokola Eli, le pata mokebe tisamvula nzambe. Fongola lole yo. Fongola lole yo. Batama pona monake mwanzambe
papa soki nazwi ngolu permetanga namona ta mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali mpona mona nkembono saba ote yo saba ote yo amba yude yo amba yude yo bananjile yo ça dérange, franchement. J'aime pas ça. Papa Antonio, on m'a fait à papa awa. On était au Tchao, on a surtout qui m'a moulé. Oh, et qui n'a pas beaucoup. Barcelone. Oh, comment font le mourir? C'est Barcelone. Barcelone, papa. Ceux qui va me dire que business. Je vous accueille. Dans mon état. God bless you. Gotta be together with you. Okay. Merci vraiment, maman. Nous avons créé. Fortuna, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Papa Fortuna, aux États-Unis d'Amérique avec Pasteur de la foi. Que Dieu vous bénisse à cause de la foi aux États-Unis avec Papa Fortuna. Merci beaucoup. Bana CFC, Papa Molabino, Papa Molamina, Papa Fortuna. Que Dieu vous bénisse. Papa il a soki. Mais basala ki oh papa mama no gabi ka wana ne chochi za solo like ka mama lobi bo baba na wo wele lenga sona kanyema au moins place au kangele bien yo comme on compte na kati na kiti le ba c'est la salle d'attente ya kene na landa bango kula Allegra oh ça na ya blemo bacha sanza bo ah na kala boy yeah papa ça ici I come from the Colorado to aina mboko yo bakimswa so Papa Antonio, tangai kwa. Ngana ngabi. Sale na bakiti kuna mboko nisho. Wene obeno violence. Papa. Photo. Photo. Sali na sali violence pour la forme à perte de sang. Avec Yesu qui manda ba Jairus, merci ba Christ a tenu ça. Pour le Christ a fait cette solution au problème. Le Christ a fait la solution maintenant sur le candidat sur ça. Quand on bombe tika pour ça pour et comme ça pour toujours action de grâce pour faire mission avant à mon nzambe. A précéder un problème le livre père na tombe la sage de grâce. Mais Lazare c'est quoi il après avoir pris de place dans la vie de la série. Ça me donne une pause pour les gens de notre frère. Ce qui est là, et ça va être Mais papa Zara, parce que la personne il y a FC Church. Bye bye Colorado. We are going back home. Illinois. Bye bye Colorado.
Oh, this is the great family that came to make a gospel news. Right now they're going back to the state. Yes. And this is Brother Gatsi, together with the pastor of faith, which we say in France, le pasteur de la foi. He came from Kinshasa, he preached us the word, he brought the word. We were great, we were so lovely and full of joy. Thank you, Pastor, your grace and the love of Jesus that you brought to us. Que Deus te abençoe, a graça do Senhor esteja contigo. É o pastor da fé, pastor de graça, de elevação, de sucesso. Nos trouxe a grande palavra de Deus. Estamos totalmente satisfeitos, alegres com a mensagem do Senhor. Que o pastor abençoe este pastor da fé, pela fé e a confiança que ele esteve em nós, com uma grande comunidade da família. Nós aqui dentro dos Estados Unidos, estamos agora dentro do estado de Colorado. Vamos voltando agora para a mensagem. United Flight 2432. We are waiting for the flight. That's why we are sitting here waiting until the flight comes to going back to Champaign, Illinois. We are so tired. It's been a long day. Grand Rapids. We wake up so One early call and our 8817. flight is gonna be early too. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kolonanga kino na kolata motole Tongo ekotana te Shilonanga kino kopesanga komasika Ngapelo kola Jacob Buteko inate Kolonanga kino na Bonjour, bienvenue sur la CFC France et partout le pose à travers le monde. Yesu Masia Nazareth nzambe nanga apambola bino mingi. Et tout le monde a annoncé que tout ça déjà awa et tout ça na ba programme au tout banda na mois de mai mobimba. Donc ba jeudi nyonso ya mois de mai tout ça na CFC France na Ibris Isen les boyebi tout ça wana ko bana ngonga 18h ti ngonga 20h tout ça na grand thème au tout lobela ton nom ne sera plus Jacob, ton nom ne sera plus Jacob. Combo na yo et la sous Jacob te bien aimé dans le Seigneur Jacob va changer qui est combo parce que combo on est comme qui mouyibi alors quoi qu'on demeurer mouyibi te ba combo ils ont compliqué biso ba combo ils ont détruit biso ba combo ils ont une influence même dans la Bible ba pese ba tu ba combo concernant ba circonstances concernant le lenge ba quoi kozala lobby Jacob et la saki mouyibi et c'est alors et akokaite ko demeurer na combo na nzamba comme ça qui est Israël oli kokombe kloba tata ya mabota ebele. Voilà bien aimé dans le Seigneur na bencio oya penda tous les jeudis tuzawana na mois de mai mobimba tuzawana ko banda monga 16h pardon monga 18h s'il vous plaît puis monga 20h donc tuzana de 18h à 20h donc tuzana wana na CFC et ba contact nyonso de bozomona ne ko biso beauté image azoti la bino wana na se donc ko benga de bozoliso facilement peut-être plutôt ko orienter bino ndenge nini bokoki kokoma na kati église pour que tous sambela ensemble papa maman frères et sœurs dans le Seigneur to pesi bino penza motemi pe to sei na bino tous ensemble to bondela kaka Yesu Masia Nazareth ko wapi pe samela ekombo likolo ya bakombo nyonso bana notre père bana CFC bana de la TV ko Yesu Masia Nazareth nzambe nanga asala bino. Voilà, vie ezakaka na Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Christ de Nazareth le bomoi. Abi je suis le chemin, la vérité et la vie. Yende bomoi ya solo, bomoi ya seko. Yango na zebisa o yebi Yesu Masia Nazareth tanga ngoyo pesa bomoi na opa kole Yesu Masia Nazareth. Abi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. To yaka ke pai na ye kole Yesu Masia Nazareth, nzamba kondima ya tata na biso mayata. Na bi bien. Après sa mission aux États-Unis, l'homme de Dieu, le pasteur de la foi est maintenant en France. Il ira en Suisse et puis en Allemagne pour évangéliser. Bandeko ba na Suisse.
tobongama tozela mombu na kolo akoya na cause de la foi na Genève akoya Allemagne il peut azongi Kinshasa l'homme de Dieu azosala mosala na kolo na kimia pe azolanzama mais 4 jeudi de prière on a lobby de prière et de délivrance na France ezobanda jeudi 4 mai donc jeudi à liboso ya mois de mai tous les 4 jeudis il y a mois de mai l'homme de Dieu azawana merci na prophète Chavli Luzala Oyazabon en France wana le jeudi le 4 prière à ma Zana il y a délivrance jeudi le 11 jeudi le 18 jeudi le 25 bato musika bosala violence bosala dimanche yaka jeudi kozanga te mokolo ya jeudi na Kinshasa balobaka jeudi choc biso raison tingi biso tolobaka jeudi miracle jeudi mabondeli jeudi délivrance Jésus-Christ Nazareth nzamba kondima tata na biso mayata azosala tozala wana ekosala malamu mingi tokomi na suka lisolo na biso ya lelo na ngai na proposer bino quelques images bonga na bino tokutana mbala sima na Kilongo TV. Merci à vous tous tozala ça bien chaque fois bon mona nga na pesa no programme na biso ndenge bana ozala mo na kolo na bibi aza na France akende Suisse akende Allemagne bana Allemagne bobenga bana Suisse bobenga to préparer déjà comme ndeto sola tambo benga mosakol na biso mama lola nikuna tambo benga ka papa rabi to sala ndenge nini to organiser déjà to bon c'est arrivé à l'homme de Dieu na Suisse to bon c'est arrivé à l'homme de Dieu na Allemagne et ça qui to mingi Jésus-Christ Nazareth a gagné et il gagne toujours natiki biso to landa belema ko ba proposer biso ngana bino to kutemba sima numéro ya sika Kilongo TV bato ota evre bazoya ivri sur saint pona lukelo nyanko le Masia Nazareth nzamba kondima tata mso mayata boya na 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 wana na France toza wana CFC wana notre père biso yeyo boya ekosala malamu mingi na papa Rabi Mavinga Papa Rabi Mavinga que le Seigneur vous remercie. Merci. Merci papa Mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas juste ma scène, à besoin que tu as Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, tika na bina nangai tika na voyage nanga tika na sepela nanga tika na bambola nanga tika na bina nangai tika mama bella foi te yao tika na sepela nangai tika na sali boye na fi tika na sepela nangai bina tuke tika na bina nanga tika na sepela nangai tika na nyoko mingi na vi tika na sepela nangai tika na bina nangai tika
Olingi matabisi. Tika tika. Tika na bina na ngai. Tika tika. Tika na sepela na ngai. Yebisa muninga muta kanga yote. Toke. Simba, toke, tika na bina na ngai, tika na sepela na ngai, tika na bebela na ngai, pesa mololo, moto kanga yote, moto pekisa yote. Moto pekisa yote. Rugu. Tuge. Hey, tika na bina nanga. Tika mama. Tika na sepela nanga. Tika na nyoka mingi na vi. Tika na salibo ye mama. Tika na sepela. Tuge. Mama nangaye natuna bino motuna mama SFC atuna bino motuna bana de la foi atuna bino motuna obina kawapi la présence ya Yahweh obina kawapi la présence ya Yahweh opambola magawapi awana de la foi obala kawapi la présence ya Yahweh aux guérison wapi la présence à Yahweh miracle zokota la présence à Yahweh délivrance zopesama la présence à Yahweh tika na bina na ngai tika na sepela na ngai tika na boba na ngai obina gawapi tika na tombola yaya tika na bina la yaya tika tope kisayote tika ana dinga ana tope kisayote tika na bina la jasi tika na yamba la yaya tika bina la pesa milolo ba Jésus À cause de la
totombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola moko papa mpona esimbaki bilaka asime emonaki lisusu wana bota samuele nanga mosekotanga makila ekatanda la foi c'est une femme inférente des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Du Christ partout dans le monde, venez célébrer avec nous dans cette grande activité. Bapangi na beto ya Bakongo, bapangi na beto ya Bandundu, bapangi ya Afrika enokuza na lukita kano ya bote akofu la foi. Batoto ya Maniema Katanga Kisangani toka bote tushukuru baba kamilele tubingi tibino batu ya Brazza Angola Besana bilenge batokis bakulu na mukolo wana tozala boye malamu we Kasai vai, vai bom se tu me vira, fugana na malanja chingando lebo, tudo mão se me sabe Japão de maiata, vai tu mela mayenga, como goquile, vai bom se mo activité wa cause de la fin de pas de sabo, alléluia, boyaka, tu me cuira, vai bom se tu me vira, sabo. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous remercie. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV.